tamboli tolingi mutu azokate tolingi mutu mokasa problème te. Mars, il y a le 13, vous allez informer oui ou non? Oui! Awa toyeli mutute. Tozobunda pona mboka. Population azobima pona makambo ya seni. Azobima pona eloko ya moto mosusu. Est-ce que ndenge bobimi abobuki eloko ya moto? Oyidi eloko ya moto? Manifester ezali na biso. Yango boni ba leader nyonso ya lamuka babengaki bato na bala. Babima po baloba malonda sala nini? Babengi bato na balabala. Eloko tokosala ezali evite kopanza eloko ya moto. Oyina eloko ya moto. C'est vrai. Tosali marche na biso calme, tosimela na mokute. Mais tandeke ba menacer en tout cas, merci beaucoup. La souveraineté, il y a peuple. Alors, nous avons constaté que le peuple a une souveraineté. Même les Cambos, le peuple a monarché. Et aussi matin, on nous vive même la liberté de parler. C'est ainsi que, alors tout ça qu'on comprend dans merci. Papa Sango, biso eloko j'avais awa, tozo marché pour na droit na biso. Président alobaki te toza l'état de droit. Eloko wana état de droit ezomona te. Siko akosaki biso, obi akosaki biso policier lo bakisa mate. Na yo bakisa malonda. Boyi rosama malonda to lignete. To lignete to boyi. Boyi to lignete. Alobi boyi. Sango fabriqué Doboyi Malonda Abana Sénité Azak Pilo Kabila Après Malonda Kabila
Ça, c'est une dictature bestiale. Nous tous, dans ce pays, nous souffrons. Et nous, la population et la police congolaise, ce qu'on bimine à cité, on retourne à ils sont en train de pleurer comme la population. Mais pour cette continuité de la dictature, nous ne voulons plus de marionnettes qui ne travaillent pas à l'intérêt de la population. Je dis et je vous remercie. Ça marche pacifique, la canisse, je suis un enseignant dans une des écoles privées à Kinshasa. N'ayez pas pensé que nous sommes libérés pour la continuation à la route. Tobani Kingasan, nous avons Malembe, nous avons déclaré état de droit à Bisso, nous avons mon ango BNT. Nous avons enseignant, gratuité par la carte Bisso enseignant. Si les gens n'ont pas mon ango, Babylon va tomoni yango te année scolaire yango elingi kobanda tozo bate biso ba NI na ba NP sor na biso eza lelo quand même toza kosenga toyeba bosolo na kati ya makambo yango eza nini me tokoma na niveau échanger tona posa continuité on a des frères nanga ezalaki ndenge wana briefing nde esalamaki ke Jean-Pierre Bemba banda na ntango asuki na poma tv fatie mo yebi bakota mosiko mabeni ne sala Moko makambo za clair te makambo za Peuple
tous en lutte contre. Voilà, on a vu ce président, c'est nous battu. Alors, tous en marche, la biso, pas policier, la biso, pas pandit, moi, on a bord, on a gaz lacrymogène. Biso, tous en marche, t'as beau quitter, t'as évité, t'as beau quitter, car on a marche, on a ça bouton. Oui, maman. Je ne sais pas tout ça là. Moi, j'ai on a le droit de marcher. On a le droit. Comment se fait-il? Maman, bandi ko beta babal. Eza na victime qui a quitté l'hôpital. A su gaz lacrymogène à l'ocolo. C'est pas une individu Kabila. C'est pas une individu Kabila. Cette marche a pour l'intérêt général. Nous marchons pour l'intérêt général. Les policiers n'ont pas à nous tirer dessus. Les policiers n'ont pas à nous tirer dessus. Cette marche est pour l'intérêt général. Malonda on sala te. Malonda on sala te to kufa biso yo so ya tika na mboko yo. To lingi ete. Malonda de miso. To boye pamba te parce que aza mutu ya Kabila, azali mutu ya nanga. Yango moni force mobilisation ya peuple congolais dans nzela tant qu'un pays de la démocratie toyende ko déclarer démocratie ya mboka na biso parce que le peuple est souverain. Peuple mutavotaka mutu. Tant que tu bois déjà parce que tu bois tout comme sous la 2023 et loko ya nanga oyo amemaki peuple congolais na ba magui aussi longtemps que Martin Fayulu azaki élection. Yango moni to boy na biso nanga nani Rosa Malonda wana toyebi ye déjà za muyibi ya kala atika biso. Police, c'est ça, police Nabiso. Tu as dit que c'est infiltré. N'est pas tout ça, après tout ça infiltré. Congo, c'est un peu papaya. Ma belle nyoso, batabouné la yango. Congo le frère bayango ningwana. Ma belle nyoso abouné la yango. Ma belle ça ma belle Nabiso. Tu as dit que ba ennemi, ba étranger ba côté Nabiso. Ba sur comme Nabiso. Faut faire très attention. On m'a dit comme on a on sait malon dans le congolais. Parce qu'on sait ça congolais. Dès tout ça ba fala longo. Alors il faut se battre pour récupérer Mboka. On ne sait pas seulement parce qu'on sait n'importe quoi. Balbito pour la dollar, tout pour la vie oui, mais il faut c'est un symbole il y a souveraineté. Mbula oyo ezali message bakoko ba pesi. Bana bo bunya la kimia, ezabi tuma Mboka na bino. Congolais telema bunda ngonga ekoki. Ça interrompu ah oui, Zala qui lieu n'abisso à concentration. Point de départ n'abisso Zawa. Tozo c'est la président Jean-Pierre Bemba. Na bandeko bazana masina kuna baya. Bongo to pousse à la tina échangeur. Ba ebisi biso to souka na échangeur. Une délégation que Zala désignée pour un notika mémorandum n'a parlé du peuple. Donc Tozo c'est la Awa. Nini marche n'abisso katanité. Mais il y a eu des incidents, il y a des policiers qui ont lancé des bombes lacrymogènes et ça dit que 2 personnes bazoki gravement ont installé bango à Gram. Mais c'est ça, l'honorable Aoudi Kolobayango, Tozaliawa, tu annonces qui, leader Yalamuka, annonce qui déjà marche, Tozali A, Tozozela, leader Moussubaya, Bande Komsou, Bazali, Bako rejoindre Bisso, Toko marcher, parce que Tolobaki Ango, to maintenir marche, Motomo côté à quoi empêcher, Congolais, Baloukaet, processus électoral, ils la crédibiliser, et puis Seni Ango Mokopé comme crédible, de façon que respect à volonté à peuple, et nakati ya urne eza la paix réalité to vivre na mboka donc tozali awa titika toko marché toko zela mwana mboka le président Jean-Pierre Bemba za ko yawa soka komi na ba ebaza na sima kuna ba bandeko babala tout ça soki baye to bani marche na biso ba toko koma biso tozali awa yo na ngai awa tozali awa est-ce que babomi biso yo na ngai awa tozali babomi biso te si photo kende to buka feru wana ba ya to kende to buki bakoya y a pas de problème eza na niveau ni ya na niveau ni Bakoleka.
nous ça la marche. Nous tous savons nous faire. Journaliste c'est pas comme un caméra sur ma voix. Ben nous va faire pour aller à Beto. Message nangai ezaka pas ensemble malonda emoko. Azolinga ba kufa combien? Pour comprendre que bebonga neza yete. Soki abongisa ke sala mo feti mo boye. Abosana. Po akozalaka jamais président Seni Mboka oyo. Sota ke na mboka mususu ba ondima ba na RDC to olingaka ete. Po yende mutu a manipulé ba résultat en 2018. Ye mutu ya ko défendre tilo mona cour constitutionnel alors ba buso ba o mino so boyebi. To ondima mutu bonga ya a continuer sur toucher ina ye. To boyi tina suka. To tambola lelo pona koyebisa bango ke peuple azana sima ya ba réforme. Ndenge mokonza mboka Martin Fayulu m'a dit dans le baki, il faut nous réformer avant tout ça la marmounion. Bana ya CCD ezali lisanga ya mokambi lisanga ya bonganga azwi mokano elongo na mokonzi ya mboka Martin Fayulu azali président incontestable azalaki eli na maponami ya 2018 mokano na biso ezali boye nakanisi nkoma ezali kolakisa toye awa kotelemela candidature ya Malonda akende libanda et puis eloko tozali kosenga journaliste basalela biso audit na Seni bayeba mosolo oyo epesamaki mpona maponami ya 2018 nanga na bato na ye balie mosolo yambo tosala réforme mosolo wana eyebana ba audite bango ntina na biso kozala na nzela ezali mpona kobengana Malonda pepe kokende na ba réforme ya ba institution na tondi ya botongo Benda na boue.
tolobaki na ndenge tosengaki marche objectif na biso ezali moto baponie na seni aza moto alongobani te mpona esika wana donc toza kotambola mpona ete entraînement ya candidature na ye baenlever yango marche ezali manifestation oyo opposition aza nango mpona kopermettre bayoka ye parce que opposition aza na munduki te aza na pouvoir te la seule façon akosala po atambola soki atamboli bayebi ke c'est la voix du peuple parce que bato oyo bazokonza nde population bakosala eloko population alingi donc so bamoni population baza ebele babimi ya kotambola sikoyo bakolobaka bibeko bango bazwisa mabe ifo bazongisa yango nsima mais mosala ya police ezali koencadre quel que soit le cas il faut protéger population.
totelemi lelo totelemi po tozwa ba réforme institutionnelle. Réforme d'abord, réforme institutionnelle. Avant désignation, il y a un animateur, il y a une institution d'abisso. Tolingi Rosar Malonda te, Tolingi Malonda te, peuple il y a telemi à lobby, non, Malonda, non. Toboyi 3 propositions de loi, Yamina Kuna Sakata. Avant tout, il faut tofanda, tout ça la réforme. Tolongola Kabila Longwa. Ndesikoyo to développer Congo. Yango moni to telemi wana. Marche to continuer parce que peuple congolais constitution na ye. Ils sont garantir ba marche pacifique pour to revendiquer batala peuple. Balobaki marche ko salamate. Et salamite peuple azamu konsi mama to kobanga te to sokende. Est-ce que le processus des marches kaka ti palais du peuple marche tozokende toza na député na biso moko a initié mukanda pour la dénoncer ba irrégularité oye salami na l'air ya ba entériné monsieur Malonda a dénoncé ngo a pessi mise en demeure la présidente pour dire que a respecté ma kambouté mais en dehors ya wana tolobi parlement wana bato ebele bazakuna boyebi ndenge bakota yangwana tolobi il faut tobima to sensibiliser population à réclamer souveraineté na ye. C'est ça le problème. Au monde de démonstration de force à Bana Tchango. Toloba na bino que Tchango que tombé jamais. De l'eau au moni Tchango est tombé te. Tolaxi bango que peuple a raison de marcher parce que c'est un droit constitutionnel. Tous ont marché pour to boy en 2023 Kabila Azonga par Malonda par Balouana bango va le parlement. Donc le peuple gagnera toujours. On est là et on va continuer à marcher.
FCC mibaloni ki banditisme sikoyo ekoma balukela bango. Chatini,
ya moto ezalaki mpona eske boyibi eloko ya motu eske bopanzi mituka ota kotambola marche pasi eza rekoni na kati ya constitution article 60 IDPS marchaki ya jeudi selon la constitution vrai ou faux lelo lamuka na balidere na bango 4 babengaki bato mpe na balabala ndenge constitution esalami olobaka politike ya 2 poids 2 mesures ezali 2 poids lokola IDPS ebimaki na balabala basalaki marche na bango atake baboyaki yango me bakomaki ti place bakomaki lamuka ifo sala nini po moto aleki mobeko na ye awa nakuti bilenge ebele baza bashomer bilenge ebele baza balicencie me bazosala te kobanga moto banga nde mobeko yale ozala panike te ozala panike omola maboko lakisa bango ke ngai nazopanza oyembeli bango mokoselanes kobanga eloko te olingi tokende boye toboye omolaka sima boko tokende
Presse. L'état d'urgence pèse en droit. Ils appellent la Constitution. En conséquence, alors, bonsoir, on a la Kimia, la constitution, la revendication au bilan. Bonsoir, la Kimia, bonsoir, on tamboli, on ligne mouton au caté, on ligne mouton au gaz à problème. Bonsoir, la Kimia, bonsoir, on a la vie, on tamboli et tranquille.
bango bazalaki na marche ya lamuka ndenge ngai moko mpe nazalaki na marche ya lamuka la police asali mosala nango parce que marche ezalaki autorisé te marche ezalaki interdit ndenge mpe ezalaki na oyo ya UDPS ndenge mpe ape perde kozala lono aautorise marche te ezali interdite Jean-Pierre Bemba na bandeko ebele bayaki à partir ya échangeur bazwi moya kokende te à l'heure actuelle situation eza très calme. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais les dégâts ezali, bato babungisi moi ba téléphone bazali, oya oyiba bato mususu pe eza kobungisa. Oyiba eza kobungisa. Ba foncer ngala mbongo na poche ke ça. Et puis deuxième kozolo baka eloko moko mais yo ndinde tolo ba yibi. Mais yango ndeko bungisa. Même dérobé. Obungisi. Na ba dérobé nga ba téléphone bangwana, mais ba misusu pe ba blessé bazali. Awa bakangaki bato moins 19, baza awa na échanger. Mais nous avons contacté le commissaire provincial Tosolo Linae à instruire pour que va libérer bateau. Tout ça, l'immédiation, grâce à Bolingo et à commissaire provincial, à Tindi Toye, à BAPC Instruction, SDI. Yende Motazali responsable de libérer bateau. L'entremise na Yende, général Apessin Zela, Bamone Soba. Faut n'y avoir outil cachot. Outil cachot. Je dis cachot, oui. Aujourd'hui, pacifiquement. Boloko. Nous avons déploré Boloko. Est-ce que va bête bino la katia? Est-ce que va bête bino la katia? Est-ce que va sengi bino mbongo? Répondre na mamna zoto. Asengi mbongo koloba ozali. Sois rationnel. On était à l'aise. Bayibi batoni boye. Yoko kena ba français belete. Na tuli ndenge bakangi yo awa. Oyaki on a kati ya bureau. Cacho ou pas, la question dans autres est-ce que va foutre bino mbongo? Est-ce que va bêti bino la carte? Même pas, Tobini calmement. Alors, il a dit yozo déplorer l'obasi. Et là on a déploré ça bon. Toujours formé, c'est là toujours formé par policier ou toujours formé par voleur. Parce que en tant que manifestant, j'ai marché pacifiquement. Na bomité na cassette unité tango kanyinga que peut-être na dérouter na mibeko na bino okoya otanga otuna pona nini o marché alors que to pekisaki est-ce que vous avez le problème ya ko yiba ya ko kotsa maboko na poche o bando yiba mbongo na poche na ba téléphone eke très bien les voleurs yo bimi mutali je comment on a otaba mambengo Jean les tigres très bien OK kamalo ba ezali boy nous avons la liberté de manifester. Le fait qu'il y a interdit biso déjà ça faut priver biso liberté na biso ya manifestation. Donc nous biso tous ça pour réclamer en Boana. Mais je dis que message est l'équipe. Malgré ba empêcher biso et ba misusu bakanga ki bango depuis 8 heures. Un manque pour marcher banaki na muté parce que tous qui déployer déjà. Oui, la Monesco payé. Merci pena la Monesco, merci na opesango pour la biso ti esika oyo. Mais eloko biso to kozonga que makamwana seni esila parce que les 19 lisusu bokomona biso toza susu na balabala na marche à celle-ci na besi bino ya FC bino na besi merci na sango nde ko libérer biso eloko autorité kaka keno ba police ko langa téléphone merci na général Castro na ba continuer surtout merci beaucoup très bien merci toza na République démocratique du Congo toza na République ba policier barbare biso toyaki marche na biso ezalaki pacifique toyaki juste toya ko déclarer po toboyi malonda tolingi réforme esalama na seni mais pourquoi toye kokanga kobeta en tout cas to apprécier yango te mais ce qui est sûr malonda place azazwa message démissionner Janine Mabunda yebisa malonda alongwa soki o continuer biso pe to ko continuer na manifestation ata on est la police au sabiso to kotika te Massa yo zogi na nini? Zogi na moto ko zaki na jipo zaki na sima polisi. Ça to komi to lengi ka bawa. To lengi ka échanger la komi la pembeni ya beti gasa ko zaki. Ko to zaki mai mbele ko lo bisu balani, ali bisu to zaki kwa zaki ko koyi ko na koyi. Moto ga ko koyi na place deli ko le vimbi. Ko koyi ande tanto longo na moto to koyi na gasa. Ko le vimbi bo. Yango e koza lo bukani na ko otama. Comme ça, il faut SD. Il faut bon méga. SD. Détenu, mon voix de la guerre. Yo, Zokinani.
sécurité ya Bemba ndeko ici. Baleki na misu na pena. Ngana kutinda kuna kutinga masala. Bakanga kio deja batinga to boto ina biloko nyonso tuma ba téléphone na mbongo nyonso. Sikabo batiki oza libre. Siko oza libre. Ndeko oza bakanga oza libre. Ngala sololi deja pote batika bino to sengi batiki bino. Elo to ko ponte na mboka na biso za bona marche. Biso ne batu totilaka bango na parlement wana. Biso ne batu tokomisa bango bakonzi. Comme bango bakoma bakonzi bamona biso tokomi eloko te. Tozo marcher meloko o biso tomona ngo clair te. Mais komi ngambu tobungisi ba téléphone, tobungisi nyonso tozalaki nango, ekomi ngambu na o droit na biso to réclamer. Eza problème te. Bango na se bamoni eza bango mais baboso na teke nzambe pe azala s'il vous plaît, s'il vous plaît, je pense qu'on a fini. Marche à la Mouka, la place où nous allons échanger. On voulait se rassurer que les bâtonnets sont bakanga qui va venir ici. Tout ça, il y a médiation. En tant que journaliste d'investigation, tout ça, il y a médiation. Nous remercier la police qui est là la mission. Libérer Bandeko, Bazali, Bazali, pas la banque. Bandeko, la constitution, et puis si nous makasi ya kotambola police pe lokola gouverneur la ministre ya baboyaki yango baboyaki et nyonso elingi esalama na kimia po te Congo kenda liboso. Vive la démocratie.